Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur, tonton Mwinga, 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Mbote na balandi nyoso ya Info 16 lelo to respecter rendez-vous na biso samedi ndenge to mesana okutana samedi to solola makambo ya mboka to solola makambo na biso baindo to solola oezoleka na Kinshasa to solola oezoleka na RDCP oezoleka na Afrika mobimba bandeko. Samedi passé to mardi passé plutôt bolandaki ndenge tokendaki na sujet na biso ya coutume na culture, mais suite à ba question na bino na makambo bolobi ba question pena ya coutume na culture eyebelete eye pena ndenge fale yela te yango lelo tokozala mingi basé na ba question na bino oyo bozotuna biso. Donc so moni question na yo otunaki eke na makambo ya culture to coutume te, donc to tuna ngona émission oyo comme ça ba émission oyo kolanda to kosa ilaka kande to lobaki sujet ya coutume na culture na yango émission oyo to lobaka ndenge eza wana eza ya batu ya mayele pourquoi nga moko pe na ndima eza ya batu mayele ndenge to sala ba émission bo biso mo pe to yeba ko peser ba genre émission au moins amna osali émission na musicien moko boye bazo ebisa yo pe na te oya leki oya lobi boye finga ye boye omoninga so na kutani ne na kobeta ye dozo mona mnake likambo bazo ebisa ezala ngona mutu na makolo te mais dimwe mutu abebiseli yango crédit na ye abengi des fois po bengi osali émission na politicien moko bazo ebisa kaka IDP seleki ML seleki e bobebe do ezo kende pena ezo cadre pena na makambo ya mboka te. Mais surtout ça la émission oyo ti benga maka émission to mayele batu o batala rango omona pena mutu abengi yo pena appel normal abandi ko tuna question moko na likambo ayokaki désolé ki sakeza émission ya bato mayele ya on apesi na bato mayele nyonso mbote esika bozali na pesi bino mbote na bamboka nyonso oyo bozozwa biso ba question na bino bokoyoka yango moko na pesi na communauté congolaise bavandi na Maroc mbote na bango po bango balandaka biso trop et puis ba o baza na États-Unis sans oublier ba ndeko nyonso baza na France lisanga bolingo bino nyonso ba papa lema ba natangi na no ba kombote na otanga ba kombo sima po kombo papa lema kotelanga mwa makasi na mama Pululu malgré pe tozana matanga tukuta yokufela artiste na biso comédien Pululu pe a son âme na yango toki koyamba papa oyo amesana kosola na biso na nzela na yende to ba mambo ebele tato ko sapete même ngape mambo ebele na iba na nzela na ye na bino pende boloba ke papa wasambola atoka bwania eza moi ebele na ke kopesa ye mbote sika ya sali mbote papa wasambola mbote mingi papa na ngai papa wasambola boni nzoto en tout cas nzoto ezali malamu ndenge na lobaka autrefois que biso to belaka pena santé te ya musu to belaka nde santé molimo na tango tozomona ba musu bazo fêter ba Noël ba bonne année aussi que totalisi bato baza ko comprendre kaka te ce que zo pesa na mama wa siko santé ya molimo ezala ndenge nini molimo pe belaka oui ko bela molimo ezali nini tango ozali déjà focalisé na makambo tali spiritualité siko yepesaka retour na nzoto posa kolie kozala te
kolala pe kozala te sikoyo ta mosusu mot de tête estomac po oza na besoin komona eloko ya kolia te neti kutu avana ya awa boye ngana mama luzolo ezalaki susu mwa moke mpona biloko ya kolia papa kolia nini nabi mama naka na goûter naka na choix te abi papa mesala nyonso ta ndongo zo dimine mutu bozo ngolia te ngana bien en tout cas mama sala mai na binga na sili mayele mais bato bamesana nde tomona boso baprésente oyo moi madesu moi fufu vraiment ngako te soko pesinga madesu donc eza lokola mutu bateli poison donc ngai ngombe soso madesu loso pondo matembele nzombo mbisa kokauka o soki baba mabuma ngombe soki o bipanzi bambika donc nga soko pesinga babite kuteku donc na kolia te mais papa wasambolo yebite sozo sala musala ya makasi na molimo il faut penzoto ezwaka makasi non omoni papa eza nini omoni eloko salanga boye surtout tango serona mabalade belez uta Brazzaville uta par-ci par là omoni pena kamoko oba docteur balembi donc on sentir que aux attentes kolia te parce que na motema na oza na sumuta bika na ndenge ozomona mutu diazo kata motema moza na petia kolia te na koza la 6 heures na zo yamba batu ti butu na lalité na l'été na zo bunda milimo ya batu au lalité au l'été zo bunda milimo ya batu donc et ça la sikolo ko la komesana bon na ba ndenge ngai na hypothèque vie na ngai pona makambo etani mboka soit soki noki mutu zo bela na ko mikanga na ngai une semaine abimi na ngai na salon te na na chambre na le na ngati na mena na maide donc on s'est focalisé na makambo ta spiritualité yango siko esala mwa bese etikala nga lokola boko papa wasamba donc nazaka pe na gwa biloko te go na yoka biloko gu na yoka biloko na mona de pona nga kolia za dérangement bato mso place bacha baza bache pour kolia neti bon ngala zolo bana nga na kana ngai ngalia ga makasi so yebo chepe na biloko bon mona démonstration na biloko papa wasambula to komi na mikolo afeti yango mikolo afeti yango oyo monde entier malgré te ya likambango to lo bawa monde entier et célébraka Noël to le kana Noël ce que na novela mais constat sali papa wasambula nazo lo bango clair mobulu on dirait et bakisami to ya mobulu na Kinshasa et bakisami bato bazolela ke baza na nzala baza na mpiaka menga comme nazo futela na commune ya Kinshasa zando plein embouteillage place à kotia lokolo ezate pourquoi eloko wana eye lisusu makasi na nzoto ya ba congolais malgré passion baza na ngome bazolinga kaka ba fêter bazolinga kaka ba mela bazolinga kaka basala makambo ndenge balingé oui d'autre part les aliments qui à savoir baibi na bango te d'après bango bazomona ngo fête ya kitoko soit disant moi na nzamba botami soit disant na change na bakisi mbula mususu na kata mbula na ngai donc c'est ça eloko zo sape batu bazopesa bango mutu makasi bande kona biso na Europe parce que omoni lelo Europe ndeyele sa biso na Kisasa wana penza toni yango te oui Europe Canada États-Unis do bandeko bazana libanda to bakande to benga tuku poto bango ndi baolesa Kisasa parce que soki bandeko poto babito kangela bango mitema batu bakufi na kobo wana yaso mais malheureusement au côté la penza ke ndeko azana savoir ayibi ke Noël bonne année eza bisote mais tellement que bandeko bazo tungisa ye pona soki bon wana ko benga bolingo te po nga lelo na yibi bonzambo oyo na kati ya famille soki ezana bato bayi bonzambo te babi pesa biso mbongo to fêter quelque chose zana ba milliards na ko pesa te vous comprenez quelque soit te bakandeli po bayebi te mais nzamba zo mona ke na boyi bandeko na ngai ba fêter biloko ya mbindo oyo ko tia malédiction na kati ya famille vous comprenez na ko pesa te mais koyoka pena ndeko na biso za kuna na libanda poto ayo na sungaki famille po talaka ba fête oyo et voir ba misu baza na kati ya poto bazotindela ngai joyeux Noël papa wasambolo monique bazo to bonne fête bazo tenter ngai
ozomona wana eza lokolo tchenga mbeli parce que Noël est o ba fêtaka na bamona o ala ta ba Père Father Christmas na anglais ba benge Father Christmas na français Père Noël et Noël le 25 décembre ezali naissance ya Mitra déesse oso comprendre et ça Mitra déesse mobimba donc oyo kana ba gege na banani batu nyonso ya molili mais ce que Mitra yende muto apparition na yezalaki na le 25 décembre oyo batu nyonso ba fêtaka wana mais on va présenter Kabatu, ils allaient Père Noël, Father Christmas. Tata wana mukolo, pour na bango ezalaki mukolo ya kopesa na kaba cadeau. Ozomona. Donc pour na milimo na bango na mako ba yamba batu situ ya molili. Batu ya ba franc-maçon, batu nini oso wana. Mikolo na kopesa na kaba cadeau pour na komisepelisa, date na bango échange de cadeaux. On se comprend. Mais ba yeli bisongo awa, ba lobi la naissance de Jésus-Christ. Mais Kobotama Jésus-Christ est bien pour la biso. Soi-disant. Or que date wana bali yango na mokolo o batombola ki pouvoir, il y a le décor la nuit. Hein? Donc tant batomboli yango la nuit mystique. O ya kina décor na se présenter ki na lembo ya meme, ce qui totali bandeko ya Bible, pour Bible total ngo pona kolakisa bango ba mabombami, mais ça pona kozula biso mayele te parce que yango nde ezali Nguya est dominé Afrique. Ceux qui baké na mukanda na Apocalypse chapitre 13 verset 11. Bakomona nyama wana tanga bimaki na mukidi. Donc date wana ba pesa ngo na bakalikini na bango ba biso le 25 décembre, lokola ki na mukili. Il avait des cornes. Donc il t'envoyait aye ko détruire et bazonga moke na Apocalypse chapitre 13 verset nango 5. Ceux qui bakomona ke nyama wana oye yaki na mukili et yeko bebisa bopesanga na Bible. Voilà. Tokotanga yango nyama wana asalaki reine na ye ya 3 ans et demi. Jésus-Christ babi abotami na 3 ans et demi, 33 ans et demi akufi. Boko comprendre que c'est Jésus-Christ. Siko papa wa sambola kaka na point wana tozali. Na yebite soki bandeko nga classe na tanga ngo mabeme na ndimité mais ba yebisa biso ke naissance ya Jésus nde esali ke totanga l'an 1. Donc tant botami totangi l'an 1. Mais tant totangi l'an 1, fallait ça normalement en janvier non les premiers na ana liboso na makamuno so liboso mais nini ni ya botami totangi ngo l'an 1 mais naissance na yeye kokoma le 25. Papa, félicitations. J'espère que batali ba soso la pesika wana. Naba oba soso la kapo ute ko bango awa. Émission na biso za pona batamayele. Eza pona bazoba te. Zo bazana ni mutu ebi ko discerner te. Mutu ebi ko comprendre te. Mutamayele azali moto oyo ebi ko discerner pe ebi ko comprendre. O mona émission oyo. Yo moko utolo bango bato babenga ka na babenga anga so batamayele. Mais ngai pe nakutana na bazoba. Ozo comprendre? Nakutana ka pe na bazoba. Parce que obengi ye abengi yo bozo solola alandi ava benganga d'abord azo numéro c'est kala ndengati mowe ko yipseli kam amen papa wana pe zobate wana kutiki zobate po mutako obosana po evangeling na munoko mais na bengi banani bazoba après tango na bengi na tuniye yo sikoyo ndengo za wana na bapasho ye nango pa na ngai osambela kanzambe nini o papa bongo nzamba za suna ni Jésus kakati so comprendre mais yo mutu olandinga ozana bapasi olingo soumettre ngo pa na ngai mais ozolo bananga lisusu ke nzamba za suna ni Jésus siko na ndenga diente mutu wana kobengena baza la réponse na bango baza la réponse na bango siko papa place wana est-ce que na ba calcul na bango eza na confusion moko te salema ke tanto tangi la 1 après tu ekotanga na 12e mois nango le 25 eza na mois erreur à calcul basala te non ezali omoni loko ya lokuta ezala toujours na berere omoni ba minde babaki les noirs ne lisent pas resteront toujours nos esclaves yo tangi kati na ba penser vous comprenez pour mayelo yo wuti na classe cité oyo tanga na classe oyo wuti na yo bimisio za sagesse parce que comment se fait que mutabotami na la 1 mais que ça le 25 décembre le 25 décembre engeza le 1er janvier la 1 nde ba feta ka feti le komba bike mois de janvier ne mutezali e bandeli ya mbula na kati ya basanza no suna mbula e bandeli janvier nde ba lobi siko tango Jésus abotami
tant à yekati na mokili. Donc il batang yango la 1. Il faisait le 1er janvier la 1. Oui, normalement. Vous comprenez? Faisait le 1er janvier la 1. Mais comment commis le 25 décembre la 1? Est-ce que ça a un sens? Bandeko esika bozali na ebike eza na bozu mwata bosala pe analyse wana po émission oyo to salaka analyse mo ezala libre peut-être mano mabaroute. Siko le 25 décembre na bango e wuti na arrivé ya tata na bino wana tata na bango wana Jésus o basa ko kumisa surtout que na Apocalypse chapitre 13 verset na yango 5 to banana na place wana okomona ke balobi. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes du diadème et sur ses têtes des noms de blasphème. Vous comprenez? Nyamane bimaki. Ce que wana nazana yete to ekana to concorder à Jésus na ba ministère na camion sunanga yelaki. To bandi na 5. Apocalypse 13 na tanki na 1 pour na kopesa ngekiseli, siko na 5. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et des blasphèmes, pardon. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois, on est à 3 ans et demi. Est-ce que vous avez 42 mois. 12 mois à combien? À 12 mois une année. 12 mois à une année. 24 mois, 2 ans. Hein? 36 mois, 3 ans. Si vous avez comme 42 et demi. Donc 33 mois et demi. Vous comprenez? Nazongi. Nana salaki 3 ans et demi dans le ministère. C'est Jésus. Soit disant, il y a 30 ans, 3 ans et demi à se limiter. Si vous avez dit awangouya ba pesa kiye na limite na ye. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, pardon. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 40 ans. Et pendant 42 mois, Bolimbis. Et-elle ouvrir sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Donc, yende mutu atelemi pona kochola nzambe. Pour blasphémer son nom et son tabernacle. Pour na kobebisa lokumu ya nzambe pe makambo na etali ya beglesia. Et ceux qui habitent dans le ciel na ba obavana likolo. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu. La tribu nyonso yesu. Tout peuple, toute langue, na minoko nyonso, na bikolo nyonso, et toute nation, bango nyonso bakomi kokomisa nani? Jésus. Vous comprenez? Parce que aye akagi mokili. Alors, lelo oyo, nani sasa la fête nzambe? Nzamba tabanda sala mokili na se, dati yango, poni bato babateke mokola le to récompenser nzambe na kokumisa, na kokembela pour na keleki mokili. Parce que yende mutaye ko dominer. Hein? Bolanda bien. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Soit disant, des bons comédiens, l'appellation monto babongo. Pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de vaincre. Et de les vaincre, pardon. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre. Vous comprenez? Donc il y a une guerre. Il y a dominer. Alors, il y a un habitant mokili, bazali koko misaye. Parce que ba habité. Alors, ceux qui te sont ici na 13-11, to komi na 13-11 pardon.
Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait des cornes, semblable à celle des agneaux. Yango babenge nani? Agneau. Parce que maseka yaki na pour un agneau. Abima ki na mai. Et qui parlait comme un dragon. Asa koloba lokola dragon. Dragon zanani? Elima. Ozomona. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adorent la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie, soi-disant Akufa Lamuka. Bamokili basalini, bakumiseli, bakumiseli. Vous comprenez? C'est ça bon. Si ko yo mona oyo ya kitwa dikaba solo. Oyebi déjà que fallait que tout ça là que na famille, oyebi si bango na kopesa bino le côté. Po bo ke ndoko kumisa ba fetu ya bandoki ezanga tina. Ba fetu wana ezali ya biso te parce que biso feti na biso ezali na septembre normalement. Oyoki bakoko na biso balobanga na lingala, balobanga na lopoto te, mbula ya sika. Tant que tu na sécheresse à partir du mois de mai pour et comment ko perturber tant que tu na juin neti touro année oyo ya 2018 et côté qui na pardon ya 2019 et côté qui na mois de mai. 3 ou 4 mois de ya bambula et ko arriver que na septembre na tango ya sécheresse et ka usaka bandunda ba pondu et kota kanzala na mboka. Vous comprenez? Moi ce côté na bakoko bandeko sepela na mbula sika tango ekoti sinzala tango mbula ye ba pondu ko bota bandunda bazongi lisusu rythme na bango ko sala bilanga pe makambo nyoso kolia ba fufu eye nde bande ko sala feti ko kumisa kenzamba pesi biso biloko moni ba ba nzamba pesi biso biloko mbula sika na biso ezalaka septembre. Voilà, tiko papa wa sambula tabaloba ke mbula ezobeta keza ya mapamboli. Est-ce que eza ya solo ke mbula ezaka ya mapamboli? Oui, d'autre part oui. Mbula ezali bénédiction pour na kopesa biso bilei. Mais quand même mbula ne comme boma ba. Non, et ça boma pourquoi? C'est ça le problème. Na kati na mbula ezali na mbula oyo demo oyo tifuni pa betsaka. Demo? Tifuni. Tata ya Zeus, ya Zeus. Zeus obo benga Jésus. Et po balongola komona pona refesete. Tifuni wana ye wana oyo azali lokola Jupiter. Démon Jupiter, qualifié aussi comme Lucifer. Vous comprenez? Donc, Mbula wana oyaye azali Dieu de foudre. Donc, bakako yoka makasi wana pona koboma. Donc, ezali moni Mbula Satan azako kota na oyo ya Nzambe. Alors, bato bazana mayele ya kindoki, bake ko sobanguya na bango ya mabia ko sala bakake pona kotindela ka bato. Moni Mbula beti, mais Mbula te mutebomi kake mutebomi. Alors, le lombula, oh, tout ce monde mbula, Satan a profité yango pour na biso pe batu, tout ça ko yebate. Au monde eti na ba environnement o yezali bakoki kotonga ndakote. Ba cadastre na biso, bata service habitant, bazo yeba ko sala teke mabele nini mutakoki kotonga ndako balandela malamu. Ba wesa seli ka pesa mbongo swa esika na tonga na yo. Ba salolo mikanda swa ta cadastre, ba cadastre ekchichira. Mais na milieu wana mbula soko ebeti okomona ba terrasse ezalite ba nini nyoso. Donc, mbola soko beti ta mususu ya muke ebandi ko lembisa ya makasi e ko didisa bato. Neti bande ko to kufana liberté. Ezali parce que emplacement wana esengelité pona kotonga. Vous comprenez? Tongi ko landa lokola ba mindele neti ba hollandais batonga banda ko likolo ya mai. Vous mona? Bato bazana ba moyen ya kokoka nde ba ko somba ba pembeni bisika wana. Akosala nini fondation na matériaux moko durable. Pe akotia yango e koti pe mati après ko ba poso ko tchanda. Atambule ye na lolenga ndenge ni ba zinda ezate. Mais biso ba pauvre. Ozana makoki te ya kobongisa sika na potonga ndako na ndenga malamu. Yo ke tonga ka ndako bozu simoche. Misuku na kata ndako pe te to mone ba ndako ne zaki même pas vete. Siko relation ni nezaka entre mbula o ezaka ke match ezobeta balobeno vita beti simbula bomoni pe ke mbule beti. O imana obeta mbula donc rapport nini zaka na mbula wana na batu bo matondo mingi
D'autre part, au moni biso tant to bandi ko pota ba match ba vita imana. Tondoko mona makambo. Mbula soko ebeti, boye. Ezali nini, ce n'est pas dit que bon ba beta kambula. Oui. Oui, ba invoquer. C'est ça, ngana zala tango wana biso zala ba comité à vita, biso lo contribuer. Donc ba membre na vita. Eza ndenge nini? Ba kisi na bango ba travailler. Batali ba biloko na ngomba batali biloko na bango ba biki match poto gagner vite ça passe mingi. Pour vite à côté ki musika. Mais pour des simples dans beta mingi mbula. Mais ce qui est considéré que mbula beti ba kisi ya vita et kopola nde ya biso ko manifester to gagner. Pour ba enoza na basira mbula ti. Mbula wana euti panzambe obe uti. Mbula beti nango normal. Mbula beti normal, mbula détruit, mbula ezala makambo kisi na bangote. Mais tellement que mbula na sa puissance nango na ba kisi nango ba boka na ba televita ndoko sala sala biloko na wana ba pigeon, iba corbeau ba ba sala sala biloko. Il fait beba pour na mai. Qu'est-ce que c'est la vie, mai ezala puissance. Ba kulu ba vovo lango im PVP veyi lango, mai ezala moli boza mai. Bonga tibana na ngai ba melaka kisi te tongate. Hôpitalité ngai nini mutebik sala biso. Mai. Même si yo po bima liboso na mai. Il a beau se comment na mai pantalon na mai il se colle mai au bimi propre ndo ya ce qu'on essaye mala bamboka des fois boena ebembe boena ko babandi kolela mbula e bandi ko menacer au mona papa moko azwi kombo akombia lobi mbula pebeti oui même ngana sala kango ce qu'on wana eza ngambo ya diable to ngambo ya nzambe non bakoko wana okomone azakoko ta mususu ya ndokite azakoko ayebi mibeko ke ba o basimi mbula bisimbia langu ngana zalaka bongo peta msumbule bandi ko beta makase ngebe biso mkolobo na beleli bisimbi wana ebisi mo bakangi mbula donde bakanyango eza na ngambo ya nzambe mais ngana sengi ba mbula wana nzaba cha ezali na ba garde nango Eza na babisimbi ya mbula o basimbi mbula bambasi ya mbula bambasi ya mbula to koma ngala bambasi ya mvula tangu mbula bandi ko beta na ndenga mabe ngai na koyo wana sali lo sambote na beleli babisimbi ya mbula na yebisi bango bokanga réservoir lo lenge sa ko kitela to zali na kimia te pe batu babandi ko kufa bo simba yango nanu na nguye na ngwa makase teremi ngau na zaraka tamsu na lubi tant na zolo bambala moko tant na zo ganga bongo zo kata mais ko ya yo wana ebengami magité mais ko yo oyo tango baloba ke Jésus atambolaka likolo ya mai pourquoi batu ba qualifier kango lokola mwa magie lokola mwa miracle te Yesu atambolaka likolo ya mai te ezala kande hiver bande ko na biso lelo bazana poto bayebi surtout so okena ba Suède ba Danemark kuna ba Autriche rivière ba mai kangamaka e komaka libanga atambola on a neni na moi nini pardon soit disant ezalaka film te mutasala film ngo ezalaki anglais c'est moi 1977 Robert Powell eza anglais mutasala ki film wana ezalaki Jésus te mutatambola anglais mutasala ki film wana atap azali tangwa hiver dinga mai kama tamboli kolama ba cameraman bazoswa ba ebike atamboli kolama ipo baba ke Jésus non Robert Powell mutasala film wana Kazisco ya zo ki par rapport à OZ écrit na Bible non ezalaki hiver mai dege ka comme la glace nda tambola ki likolo nango na sens wa atambola ki likolo mai donc mutako tambola likolo mai azate likolo glace so ekangami donc ça mai te kangami mais ekomi libanga nda tambola likolo nango Desiko mai onga na zolo be sens que mai pe na ebale nde ya bo sko mutatambola likolo mai ebale o etambola mutatambola likolo nko mfukuski mbanga tant ba mindele bazuye batie na kati ya tono basude oyo ka kitsuka bo bakoko nyoso na babiki mbangu ki beni vava ntsuka awa suka ya ba pison pe kombe kitsuka basude batie na tono babwaki na katikati ebale nde ba moni kimbangu atelemi likolo wana azako tambola likolo mai po bimana mai usoko abimi na tono na kati ya tono o basuda ki babete babomaki ye nanu batie ya sudi caustique yenyo swasili donc yebi sudi caustique ngeza mais batie na kati ya tono après na katikati ya mai wana kimbangu abimi likolo na ngwa tamboli soko ke lelo kwanga liaka na Thompson eza wana
okomona ngo tikala lokola libanga kwanga lokola libanga Thompson lokola libanga likolo na ye ma scan ataki soko yo che lokolo wana atamona 1 an mwana 2 ans lokolo ngo koka tata za numéro 49 ekokoka mais c'est que allez c'est que même miracle oyo c'est que mbango to koloba a copier Jésus pour même miracle wana so OK na Bible ba webso peke Jésus atambola ka likolo ya mai Jésus abiki ala musaka batu bakufa OK pa kimbango pe ala musaka batu bakufa donc non papa même ba makambo omoni mindere basali symbiose pour na kosala Bible cette épice se fera par la puissance de Satan basali symbiose bazui ba histoire vraie ya batu et salama ba continue na kati ya livre oso comprendre Jésus mowe ni na la musaka pa iwa na mboka ni parce que ya sa mutute Jésus za mutute oya ndoko la musabatu saki na film Robert Powell saka ndenge film ba Rambo ba kati mutu boye lo na film musu deuxième épisode omoni eli susu mais kasi sikoyo anzambe na seki kutu ya lobi na film oui mais na kati ya Bible pe eza okoma film obotala wana ezali batu basali film après ba komiango lisusu omoni ngata onaki mwana muke nazoki ma même classe pour okota ciné biso nota ba ciné à mire ozoki ma donc yozo songo réalité neti le nep sala bana ngana tinga so film na ndako te pona ni donc tango eko la gisaka zaka lokuta na eko comprendre na mona sous sens na mote biso tato ndo tala film ozo kapena ko zotala ba film ya ba Viva Brice ba série wana ba Black Jim le magnifique donc ozo ba keza ya solo ke bitumba pena ke batumboli acteur ye wana ya beti to ba bomi mutu ce que vous comprenez hotel na film oyo yangi si sakufaki mais na film no so ya sika basali pa Brice yangi si za susu mais comment mutu akufaka za lisusu nde na eko comprendre mayela biloko na eza na ba film nde basala film à Jésus oya sali film à Jésus Robert Powell abi c'est moi 1977 kasi sikoyo bazui eza lokola même à tête total ba film ba empereur wana ba exista mais ba kufa déjà mais bazui histoire ndenge empereur wana azalaki bazui ba acteur moko ba jouer yango rôle donc ba interpréter oyo esale maka na époque wana kasi yango nazolo bate papa oyo sikoyo ezali essayer pour ba dominer planète ale bachango en action dans la film bachango en action dans la Bible pour na batu batala na film ba se référer na Bible to comme ba esclave tala neti bana na ngai na ebisi bango bana na musu babeta Paris foot sikoyo mardi au Paris foot ezate pour na ni parce que le 24 mais ba koti na koti ba on internet ba kende kotala na foot en direct ba kekuta ba Émirats Arabes Unis ba Arabie Saoudite ba Israël ba ngoni so bazala ba match ba 20h ba 21h ba 22h donc on va faire taraté na bi lobi le 25 so ko mona bango match na Israël yo ganga no wele bandi bon mais aba bozo semble dire d'Israël mais Israël ba yebi été mondele pona ko kotisa yo kosi ke ba Israélite ba bwaka kaye yango bino bo yamba na bino mais poni ba mbe européen ba yambi été car ba yambi c'est pas na sous africain vous comprenez et pas na bango baza ko fêter fête à Noël ezali fête na bango ya bakado ya des auto bengi mitra vous comprenez pour baza ba descendant ya diable c'est normal sikoyo papa wa sambola place on a pe eza moi profondo kitarakati na ro nazalaki na koloba évangéliste moko lobby na ibisie na tunie question nzambe asala combien de personnes na mokili ayibisinga yenza masala Adam na Eve na yibisi Adam na Eve kaka esili o bon tango bango baboti bana na bango soki Caïn na Abel wana o bango basitaki ndeni ni tango Caïn abomi Abel mais kota kendaki akende kokutana na bato ya répondre ngake nzamba sala na makambo na ndenge na ye te pas soki ki manière ko somsela azangi na ngolobela yango na répondre yo ke nzamba sala makambo na ndenge na ye nzamba sala makambo na ndenge ni ke ko lobi nzamba ko sala mystique koto yo bato mususu bazali koto pa bimisi bato mususu na ndenge na ye kasi na ndenge ni parce que pour mokili ezala badamba zala ba noir bazala liboso parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité dans le temps où Caïn abomi de connaître Abel
balongole na mboka wana akendeki na mboka nord ake kolinga mwasi abali mwasi baboti pe bana kuna bana est-ce que na mboka nord mwasi wana balaki bazaki bana dana F pona kolakisaka dana F bato liboso te ndenge nini sikoyo bazoa bafo ndenge batila histoire mais ezala ba point ebele ezomona naka moi molili ya muke mutu mundi nde to comprendre ka langage te omoni ki di Adam Eve na munoko na bango Adam elakisi mobali Eve elakisi mwasi donc oloba ke biso to wuti na Adam na Eve pona bango baba ke biso so mukito wuti pa mwasi na mobali siko biso na kozanga koyeba tokanisi Adam na Eve elakisi bakoko na biso ya mokili mobimba non Adam na Eve bakombo na bango ezali Meleki na Sedeki bakoko liboso ya beropeye Meleki na Sedeki basiatique Tchèque na Kawo bakoko na bango liboso Arabi bakoko na bango liboso ya Mohamed na Faladio biso nzala panda na kiterekinam l'Afrique est le berceau de l'humanité biso nde bato liboso j'espère que na émission musu na kotaki vidéo ba anglais même baso ba ke ba wuti na biso ba noir voilà sikoyo papa to zonga mukie awa nazokende na ba question malembe ya bato oyo babengaki concernant mon ndambo ya culture na loba to retoucher yango papa ado na États-Unis abengaki ado Panzu voilà abengaki sepelaki na thème ya culture na voilà azape mwana ngaka tsensanga bolo a expliqué oui a expliqué mais alobi tango papa azolobake ndenge tobalanaka tobalanaka ndenge tobandi kuta badelaki ngai ndenge banyama nzambe asala mona azobota mwasi na mobali nyama boti mwasi na mobali wana ne tourna bango pe baboti lisusu banyama mususu siko biso batu ndenge basala biso soko tali vraiment na mokili omona ke même au sali recensement na ba maternité omona ke basi babotami ebele mibali bazobotama mokie ato sonde osali ba calcul wana nyonso omona kaka même na mokili ke basi baza ebele mibali baza mokie mais ce que soki tozo ata tolobi to kabola mwasi moko azala na mobali ne kaka moko omona kaka ke basi ebele bakotikala bakozanga mibali mais est-ce que kozwa mwasi to mibali baba na kozwa basi mibale misatu eza lisumu ekomi lisumu depuis quand matondo mingi tozali na bato oyo bazali ya nzoto tozali na bato oyo bazali ya molimo lié azali déjà kati na molimo atuni question ezali malamu mpona kosunga bato nyonso nazongisa mpe déjà na émission oyo bato mosusu batuni ntango nzambe mpongo tolendo azalaki na posa ya kotondisa Afrique ndenge tonda lelo lokola mobali azalaka na temps teke akoki kobota pemi aboti lisusu mwasi mutabota ka pemi po nini nzambe mpongo tolendo apesaki ye basi ebele te mibale to misatu po a rapidité tondisa Afrique mbango pona apesaki ka moko au début or que tant nzambe na posa kotondisa mokili ne bandeli fa pese basi ebele po azana posa kotondisa mokili mbango vous comprenez mais pourquoi pesaki nzala panda mwasi bobele moko pe na nzela nzala panda na mama kitenge na mwasi moko mbali moko ba africain no totonda te tozepele oui nzamba yebi papa Panzu altune mutu na malamu oke no hôpital mususu okomona batali bana babota medizi okomona ta mususu 8 mibali 2 filles mais no hôpital mususu oke kokuta 8 basi 2 garçons et ça la maka nzambe akoki ko lobateke mobali moko na mwasi moko ezala envers nzamba yebi vous comprenez nzamba yebi ke mobali oyo azapo na mwasi boye mwasi oyo azapo na mobali boye c'est ça les bandeli tango azesei bakoko na biso 12 6 abasi 6 mibali pourquoi ne bandeli zaki bongo bakoko na lukengo bazulumake baba nimiko babotamaki 6 mibali 6 femmes yaya zwileki oyo alandi ya mwasi yaya zwileki alandi ya mwasi poni nzamba salaka bongo bakwaka et loko ko détourner makambo mingi ezali péché tellement que mibali tozokona masumu tozokufa ebele na bazemi ta mususu na quartier wana
ba maman baza 10 bazui bazemi 10 na kata bazemi 10 tata bike basi 5 bakobima wana bazemi wana mibali pe 5 bakobima na bazemi wana mais mama oyo yake kolongola zemi tamso mwana mobali moko songolo mama na pe kuna alongola kise mwana mobali moko songolo bana na babota misiko yo babimi combien 8 na 8 wana 5 ya basi 3 mibali balekaki na kolongola zemi bon to ko mukili mte changer maka na bino bataba condom di subozani mwana mbala ngabi mayo bwaki na condom donc yango muto sali ke basi ba combien parce que fait pertibet fait pertibet et BBC kalikili wana ya nzambe te ya biso moko bazoba donc pe balongola bazé mon ka ba mama yango bazo le kebele bazo tula bibali tozo le kami muke sikona kao to komi ba combien belé ko bala mosi mi baleto misatu ezala kama epekisami nango na nzambe mais ça nango autorisé epekisami na nzambe sko nani autorisé muto autorisé ngo kaka nzambe omoni ngani na mama luzolo siko soki na bina bala mosi mi bale na kosala na kukutela mosi nanga na kendeva na mama luzolo na moni mona mosi moko na sepene makasi na lingina bale akoma seconde na soki malzo abi na monena na sepeli balaye eza lisumpa nzambe te donc moi c'est liboso fo accorder yo ke accorder ngai parce que ngade to comme une seule chair ba penser na ngana ko bombele te parce que on est une seule chair il faut la partager na ye lingina bala moi si musuna wana mon so ba bia papa wa sambula balaye ça va mukolpe to ko bala to fena ma luzolo na ye et deuxième bureau ye boso ya lo ba ya on a contre que mais so ba na contre que alors bon na contre que ndeni parce que to yebi mibeko o yebi mibeko wana contre que te parce qu'on a contre que ba que non na lingi na salanga moko te peut-être yo imposer ga maga munanda ko donc o le ozela le o informa ki ye o ozela vie na ye mais yo imposer o informer gaga na informer ye tant on informer ce n'est pas dit que ngana ke ko sala yango ngana ko sala ngote mais na pesa exemple wana ndenge bakoko na suba zala ki soko ngyo bala deuxième femme ndenga na mama luzolo na vandisi mama luzolo na mona ki mosi moko na sepene fali na bala ye asa boye kolo boye soki mama luzolo alobi ngape na ndimi o bala ye mena mone nana ato vanda ensemble yende mtakosola na mama luzolo mtakosola na ye ngaite mama oyi mbala na papa sambolo en tout cas papa sambolo to sola kinen albaki na en tout cas c'est plein no fala bala yo yango ngabo atindi ngai na ye pa na yo so kolinga to zala bambanda okoma seconde ngai o comprendre ngo zaila ce qui moi sona ndimi ba yana mama luzolo inde papa mbanda na ngai yeyo en tout cas proportion na biso andimi yango o so comprendre wana pa nzambe pekisami te mais yo moko mobalo ke kolinga na kukozule ndako na malweka epekisana bosikoyo na kala bakoko na biso pourquoi richesse ezalaki basée na basi ebele non richesse basée na basi ebele na sens que ndenga bali basi ebele basi wana na tour na bango bakobana osaila ye bilanga bakobana osaila ye misala wana ndenge bakobotele bana après mutu wana azokoma na kofuluka azokoma na mbongo mais azana basi ebele do bozue combien ebele po ana basi ebele sikoyo tisekedi ndenga azana mbongo ebele tona na moboya basi ni baosala bilanga mena kaleza e problème te siko na kala yebisaka mvuluski mbango basi boni azalaki nango basalaki bilanga koma ina bobengo po biso tona ndama ya mvulusi kimbango bomengo za bongo te papa bomengo za te ke soit disant basi ebele non ba oyo bazozwa basi bomba ozo bango comme esclave pe batata na bazanki ndokite pe basa batakisi ba oyo bazozwa basi ebele oui parce que ye asombi zamba to bazana zamba presque na ba village ye rôle na kia kati basi bakende ko sakula kolona soke koli yenda ke kozwa ake koteka zumbongo wana komisi basi esclave mais ndenge nzamba sala biso moi ça ka esclave na ngate basa consolatrice na ngai on est une seule chair na ko zo moi si comme esclavité biso nde mutu to ko sala pona moi si aller alata moi si rôle nezali abongisa biloko ndaku akipe so ya bana makambu nyonso ngai nde tata na travailler o ya ngai naza kozwa tozo partager ensemble na moi si na ngai na famille na famille moi si na ngai ndenge nzamba sala mokili
c'est pas dit que ngai wa sambulwa ndenge na zaboye maman luzolo zo sala après mbongo ne wana ye ale sakangai non quelque chose je suis pauvre malheureux akoki ko travailler te parce que ngata on a vu maman luzolo na fiançailles maman luzolo elle travaillait et pas bas suédois par semaine bazo fouter ça $50 par semaine ça côté bas transport donc lundi samedi ça $50 ça côté bas transport lundi samedi ça $50 mais ceux qui va commis na souka sanza va payer $300 à part bah ça 50 on a donc tant va commis na semaine na souka on va payer ça 50 va payer 300 vous comprenez et pas suédois alors ba suédois on a peut-être en wando sala kuna o ba polo air kasai ya compagnie aviation papa non pas no sala kuna comme il y a cela qui couturière bazo tonga bilamba monsieur soki ba ke teka pe na Suède bon ngai tango na bisi tata na mona bi ngai na zana service ya nzambe moi si na ngai mokila molimo etalisa ngai ke moi so na kobala ko iko travailler ta ko iko teka te soki mwana na yo olingi na pe moi si wana ce n'est pas dit que ngam na vanda ne bona sonne que maman je t'aime que tu deviens ma future mère de mes enfants non ba yeko talisa ngana bilembo ke moi si kobala kaka yo wana ngana ba non aza mwana muke pa na nga kokate aza mwana muke ba boti nga tango ba moni nini wana ba ke ko sola na ba boti na ye na ba boti amaba lu sol do c'est surtout lo ba boye papa wa sambula côté ko draguer ba fille yo yebaki na yo penate papa na ebisa bino ta moi aussi nous étions autrefois insensés na betre bino masolo na nga ki insensé mais ce que y a na zo batango moi si so ça yo udaki bena na makambo wana ya makambo wana me ondimi na yo na obi mayuma bana no kolingelo mwasi non natinda ki baboti ona ndenga kishasa natinda ki baboti mayuma mwana mwasi wana tango na yoka ki pendant toute sa vie aiba inzuto mbalite azali na l'âge de 17 ans na l'âge de 17 ans wana nga déjà na za grandi oso comprendre sikoyo ngai en tant que père na kene kolinga mwana azali na âge de 17 ans na mona kiango lokola na semilier oso comprendre alors tango bilembo ne zakoya na muto moka ilenga munduki alobi na ngai oyamba batamala batamala mulelo mutamabe on a beta solo munduki de komaka bible alobi na ngai batindi nga na koyebiso ke moi soko bala ozomona na ba vision de zone vous comprenez à se disparaître ne ba boti na ba non to ko tika bote po ebisanga soko baliete misala no bebi po mo sa ko compagnon na misala oyo ye wana ngasiko na zotala momo na ngo 17 ans vous comprenez mais na pole ko boye pour nous sommes mo na 17 ans ko litoni na ko pesa ko panza na moto vous comprenez ngai et puis n'importe quoi na ko zalaki sauver po si maman livre zalaki ndeba nga benga ba viol ba blo mo te viol ezalaka soki ozui mwana mwasi na balabala po lelo ata mwana 14 ans so osoni na ba parents na ye bandimi bala yeza violité mo viol vient de mo violence oyo saliango en dehors de ba parents na ye ya ba bengi violence mais wana za mineur même mwasi no ndaku na moment oyo asepeli ko pesa nzoto te brutaliser ba bengo viol mais kasi wana siko za na cadre mineur mais quel que soit mineur à l'époque de nos ancêtres moi na déjà 16 ans asa déjà na droit ko bala c'est ce moment na mwasi tanga koti na âge de puberté so ka bon 14 15 16 ans yango zo mona bana mingi pas comme ça 20 ans c'est bébé na ba 70 80 mibala pona nini almona kinzela solo mobali ya ko pesa kimi na bomo inete mais na tanga bakoko na biso makamone zalate à l'âge de 16 ans bidaki ke mobali na papa mwinga yo kam to de vierge pe yo mdo zala na libela ozomona ndenge zalaka lelo nde mokile bebi mabe ko malamu ozomona siko soki maman Olive andoko pekisa batuke soki to moni mona 16 ans 17 ans dans le banc pe da émission musu na TV tant baki na pouvoir mais comment tant bazola ta ba mini jip yo zotika bazotika ba tambla bolumbu tika musiko mutamela ki diamba na yaza na kucha masanga amoni mona 16 ans alati nini mona 16 ans na corps moko développé akosala ni ako violer éduquer bana basi bala ta bien basi comporter bien ndo cha mibeko bana bazala ki éduquer te mibeko na siko kosala pesa la kini lelo viole sili
C'est ça qui est logo. Viol ezaka kate kozui mwana omenacé ezana bana musu a 15 pour ça ne bolingo. Oye ko pesi moi $10 a kepe bo futi hotel bokoti Olivia Iliam. Bana baza ko beba. Voilà. Viol ezaka kate okani mwana balaba même moi sur ndako. Na moment où ya boyi na ye yo forcé eza viol. Voilà. Papa wa Sambula tozokende malembe tolingi tozasikoyo ngambo oyo ya bonane oyo oyebisaki biso ke soki pape ba sacrifier bato belé nde yango ba pesa yango kombo bonne année nde wana ba sali yango nde ekomi bonne année siko ndenge bato bazo kufaka mutu mususu akufi na malaria na ye mutu mususu akufi na typhoïde na ye mutu mususu ye moko ayebaki kosoigner nzoto ne bien te ake akufi na ye pona nini nyonso wana tokola tsango na nzoto ya papa. Non, ezalaka nango papa na kati ya bisi bato oyo ba féticheur oyo bakenda kozwa milima bato eza faible na kati ya bisi ta mususu neve na ye oyo asengelaki alia aza na kati ya bisi wana ya kolinga sala be vocation po bisi sala accident neve na sala nini akufa mais tant bisi sala accident oleka neva kufa mbakufi 15 20 bato esprit faible pe bakei o baza na protection zambete. On se comprend. En réalité, malaria, typhoïde, toutes sortes de maladies, moto oyo aza moins de 80 ans, hein, moins de 75 ans, à Koufi, ce n'est pas dit que c'est malaria ou typhoïde, parce que c'est esprit satanique. Si on dit que c'est malaria ou typhoïde ou ezali maladie, ezali esprit venant du diable. Donc tant que vous êtes un diable, papi représenté un diable, donc vous êtes un papi. Parce que bon basali ba médecine basali ba nini nyonso espèce ba malaria ba typhoïde et ça ba vaccin nyonso wana na mission na mo ba wike ba kokufa mo baso réussir makila wana bongo papa wa Sambula neti tomona musu bonane na ba chibango wana mutu mususu ameli masanga na ye atambole po moi prince na ye koma mitu ba air nyonso ameli masanga na ye azuya na mo sengo na ye ke kare ye ramasser ye masanga wana ezana demo déjà Dionysos bazali bato baza ko sala na papi physique papi tazo présenter Satan parce que Dionysos baba demo ya masanga on se comprend ya kindumba ezali aphrodisiaque le contrefait était le volage tant ba mvuto déjà na komena masanga molili mutazo présenter molili physique eza papi pour yo kende komela fo esprit mabem te kota yo parce que l'esprit normal molili manzabe ko kotela pa mo komela masanga esprit mabe physique est présenté na papi spirituellement est présenté na Jésus Lucifer diable Satan tant yo meli esprit ni kotelo pomela kanzambe to Satan mais non nzoto ko sepela ka soko meli masanga sepe tala soko meli masanga ndenge dérange ponga pe na melaka masanga mo bouteille moko yekepia e ko sepela donc tant comme gentil wande ko sepela yango wala abosa ba stress ba bato le ko yono badi ko suba so wande ko sepela okomi ko babilo balo bananzela wana ko sepela oh papa se ko sepela ngo ebeba nango non papa soko meli masanga mulangi moko sa ko sepela te omoni ba essentiel ba komona ka sepeli siko ça va pas courage ko draguer basi omoni biso ta mutozo kola wana na moni ke mwana mwasi wana sepela kana ye mais pona lobela ye soki noki masa msanga lingina tombo ki menga mona kwa koloba te on se comprend soki na le lobela fona lobela ye soki na monika zo mona komi kolenga kamo siko to ko so donc fona beta tija diamba fona mela mwa bo tant na meli vera gene na meli tija diamba na zo zele siko pesa la mape mukolo ko monete siko chebo courage bongo poso ka yesiko na lobele momoni epeti o comme siko comme na tantine on se comprend etinda ka batuna buzo betinda ka batuna se mona kimia te tala lelo oyo ba pauvre mingi oyo batata batiki bana una souffrance au manque batata ba basula tatwa melaka mingi ekotinde pe na kindumba akotisala pe bana na bango ndako bana ndaka malamu te pour yoka bota awa et pesa comme tu dis parce que wutina na demo o Dionysos et ko pesa ibende ngeni parce que yazo lingo mela pose esclave na utiliser quoi spirituellement est-ce que est peu possible que l'état na biso pe a déclaré que bon
bonne année wana ezalate ezalaka lisusu te fete wana. Mais oui, kasi yango tozolo balikambo iba président o bazali oyokaki président Tshisekedi abaki hypothéquer Congo na nani na Jésus. Oui, ya za chrétien. Akonile bonne année ndenge nini po bonne année na nzela christianisme. Osomon siko yango na tozoko kende na nza roi divin batu musuba yebaka te. Bakasaka mutu wana za musala nzambe te. Roi divin ngi kolakisa mokonzi bokonzi epesa mina nzambe. Vous comprenez? Batu bayeba ko sosola ngote. Po ba bimé belé lelo. Ba bimé belé surtout na Belgique papa Jaco Sahela. Ba ki ko mona siku ba 40 déjà. Ke nga roi divin. Te ba dusko ba moyo eza encore pour Congo eza la demande. Mususu akongoli ba mbongo na États-Unis kuna ko sakana tenga ne roi divin na ke va na kiti. Ba ba pese mbongo po ba che premier ministre. Ou aso pesa mbongo po ba che gouverneur. Vous comprenez? Mon comme sou mona mwasi moko benga depuis États-Unis. Abenga papa samana utola na mateya na yo. Olobi nini na kata mateya na yo olobi yonde roi divin. Ce qui bongo na kondimate parce que ngana bi roi divin bien. To zalaki na wasiko za na Congo. Azo vanda na semaine ezo banda. Na seke na moni na no amayete parce que ngai na unaza musali ya nzambe na makabetali ba roi te. Na tu no mo bi ni yo roi divin mais na bi roi divin. Ndeko mungo su na France apesa nga numéro papa roi divin za suki na mboka nini benga yebo sola na posa bo solola. Laso naza bande wona signalé totikali na tozana soki lelo le 27 donc le 28 le 28 totikali soki na 3 jours pour tokota année ya sika mais année oyo nazui ba promesse année ya sika selon ba chrétien et pas na biso année ya sika et c'est banda déjà c'est depuis septembre voilà ce que selon ba chrétien ndenge zaleli nazui ba promesse belé ya makambo oyo faut esalema mais jusque là nazomona ezosalema nano te na ebite papa wa Sambolo ba côté na bino bato bomona ka mama milima makambo ngo ekomi na ba retard ya kosalema ou bien ndenge nini po ba promesse belé na yo ya yo kutute nazolobela bato kaka o balobela ka mama milimo ba promesse belé na yebi osala ka émission moko na ndeko Benjamin. Ma pesa ka délai moko na décembre wa soki le oui apesa ngai yango pe nazo zela pe lisusu kasi no bango pe kasi délai mo zala délai ba jour essayer leki yango na lobenge ya lobaki décembre kasi yo mto kenda ka fona ko suba nini nyoso le kaka merci ya lobi décembre moni ke boso chamba tuna désordre bino surtout ba pa munga photo tumba bino merci parce que ozo kende ko soba message à lokuta o na YouTube po yo batu batala YouTube tondo so mbongo na poche mais batu bakomi na confiance moko illusoire voilà. Donc azoyeba ke tata kinganda lobaki na date bo il est 11 makambo ko sala misala mité mais yo kesu na micro merci siko papa makambo yo boyeba ke to komi mvulus kimbanga telemi na bino bapanzi sango boko se tumpo boso pesa sango zo bung sapek voilà ngasko na nina poser question date wa pesa ke zakile 30e nazo poser question nazo poser question date wana ezalaki le 40e alobaki na fin du mois ya décembre fin du mois de décembre donc comme dans 3 jours etikali tout na 3 jours ya ko question na ngasko ezalaki cadré na sens wana sko yo wana ya côté o ya ye mais ce qu'on appelle si na lobeli po batu ya bonzambe en tout cas baleki belé bande konanga moi bonzambe komi belé batu ya Yesu batu voilà batu ya Yesu bakomi moi ebelé ba promesse epesami ebelé ya makambo ezo changer mais jusque là nazomona pe likambo ezo changer te bonne année batu ba fêter kaka ndenge ba mesana ko fêter ba des autres zala kaka ndenge ba ezo salema siko tulinto tu n'est pas papa wa Sambolo est-ce que na ngambu ya bana ya mvuluzi kimbango ezape ba date oyo ezali précis que faut baser la date wana po ba vivre changement non j'espère que ngana lobaka mingi malheureusement na si mardi tozalaka wana lobaka mvuluzi kimbango na binemba oto la samikolo malheureusement apesi nga date te apesi nga sanzate apesi nga mokolo te ozomona parce que na badira mvuluzi kimbango alobaki yepe tata bombela kai parce que ye akozala activer kimbango telema ndako kisiam ozomona même mvuluzi kimbango aloba ndenge wana mais lelo na kamwe batu bazo pesa date mais ba date ngozo sauter abimisi sous mensonge apesi date musume batu basa kolanda kaka en tout cas congolais na yebité
OK, prophétie. Papa, prophétie babalula kangoti. Ngane biso ke pa mwinga lelo so OK ina ndako na yo OK okuta koko na bino azana kata ndako. Siko yo ko moni ete ote na moni ekosala ma semaine wana ezala kati. Na prophétie. Na prophétie zakate prophétie ce que pesi jour, date, heure échange kati. Donc Nzambe a ko reporter le wote. Nzambe déjà yebi na mokolo wana kuna. Apesa Nzambe yeba kitaki kidiba après ko reporter. Papa wana Nzambe ni moi. Ba Nzambe batu basala na maboko bakuba bela. Bondenge nini batu msuza ka ono moi oyo toujours boye ozozwa guérison soto komi jour wana alobi continuer kaka ko prier Nzambe azola kisanga ke kala mingi te. Kasi batesko azota toneti. Soko kufi na yo boyeba te. Ke prophète alobana ngaboy. Mais soko biki abana na yebisa ka onini faut s'aimer siko action de grâce monene. A profiter kandema. Bandeko makambo yo ezalaka na lobaka soto kutena papa wa Sambula ebele ebimaka na minute yo tala bilaka bandeko bo tala biso batu balaki makambo ebele totikali na 3 jours ngala kozongela bino bina na micro na ebisa bino ke 3 jours esili makambo ngo balaka ki biso tozo souffrir na Congo ba serviteur ba loba makambo ndenge mususu ba politicien ba loba makambo ndenge mususu au juste papa wa Sambula mboka oyo eza place nini ba place yango kote nini papa omoni mboka na biso ya Congo eza kaka na place na mboka Congo ezo souffrir te diamant uranium manganèse cobalt cuivre or ba mercure nyoso ezali ata ba yibi lelo ebotaka kobota. Vous comprenez pas? Mabela Congo, Bandunda, Bamadesu nyonso eza. Congo est bébité. Et loko est baby mentalité ya batukati na Congo. Est-ce que vous comprenez pas? O yezali na passe eza Congo te. Oh mboka Congo passe te, eza batukati na Congo de mutu tozali na passe. Iranium ezali, diamant ezali, madesu kolta nyonso eza. Mutema mabe. Bon yambie d'étranger et pesi ba bisimbi na biso kanda et pesi molimo na biso eza na nguya likolo bilimo nyonso mwanda vele la mwanda Congo kanda yango to sa ko souffrir. Vous comprenez papa? Et là on a tchaka bine preuve papa comment c'est fait que na lelo oyo mutu lokola nga na bota bana na polisi bana qui cité tongate. Est-ce que papa so ok na deuxième famille okuta soka zakati na kitu alipana ngate batu musupe bako benga ngo magie net type no yipsa ngeza magie papa okamsanga te mutu mutu na comprendre parce magicien nini bino boyebi na mokila za bongo président Mobutu que son âme repose à paix na lobi na ndenga mabete mbongo azala na nyonso soit disant bongo benge magicien bongo bandoko bana yete mais pona akendeki papa docteur na Maroc pose le quoi qui magicien fala c'est à se sauver ceux qui puissance ngo zapana ba oyebi kisi ezaka na neti lende tozaboye nguya ya kisi ezaka na président de la république na kata mboka ata ministre ezaka na ngote yango bona ka batu bayimaka po da président da zonyo ko la pemba kwa kolia ete po saka ndoki ya liboso numéro 1 oyeba ba président nyoso ba pesa mi na ba election ba président nyoso ba pesa mi na ba mindele na franc-maçon ba ndoki numéro 1 na kata pays mutalika kazali sekondenge soki bazui pouvoir epai ya Satan ndenge bino bolobango mais ndenge nini bino bato Nzambe boko ko renverser bango te ko biso tozali pona ko détruire te ko détruire pona ko s'accamparer te là non papa toza pona ko détruire te pona ko s'accamparer te nous on est là pona ko tcha discipline équitable vous comprenez na ye mutake zwa kisi naza na posa yepe nanga tokoma na Nzambe bobele moko tokoma na bolingo moko na koluka liwa président ya ministre te quelque soit bango basakapare na nyonso basa konyokola biso ngai na koluka bango pe balata mpeve ya Nzambe pungu tole voilà papa wa Sambula sikoyo nini o esala yake bato ba Rose Croix ba Maikari batutu wana bakenda pa kutena président c'est pe balingi balongola président na pouvoir ayebisi eke non biso déjà to sito baeyo folongo mais bino batu ya Nzambe mpungu tulendo boko kaka kosenga même pas audience ki oyebisa yeke président yozo tambola mabe
yango moni mboka ezokende mabe. Non. Président d'abord, tu as président, ngate mna okeyebise. Pourtant on déjà signé pacte na formation. Nandoko sopa makila. Peuple va souffrir. Bino ba ko pourcent. Yé moko en soit de lui habiter azamade. Ngaka mfuna keyebise. Bakuza la paix. Ngana na posa toilette ngamo ko. Bakuza pas en foot. Si ko yone mto webisa nge papa samona muno na posa toilette. Ngamo na miyebite na posa toilette. Est-ce que mon continue ni bino moko ba téléspectateur bozolanda. Mon continue habiter que yazamabe. Joseph Kabila. Yatikale kolobate kaza mabe ya lobaki kaza ndena batu ya malamu te o bako kwa compagnie. Mais ceux qui batu malamu bako compagnie te lokola zaki na bata mabe. Donc ceux qui groupent mabe chef de groupement zanani. Mabete. Donc c'est que ezalaki batu te mais ezalaki c'est que yemoko mais papa wa Sambula ndenge bo continenti tolobela ngona émission moko uta koleka awa. Est-ce que ceux qui peuple siko et prendre dans leur conscience ya makambo oyo ote ya bango, est-ce que exact na impact na vie ya président de la République peuple si comprendre malgré président na bango comprendre te. Oui, kasi ndeze impact makasi yangwana parce que peuple azo souffrir nzamba tikiye po acholi nzambe ya bakoko na ye azo sambela Jésus libabe pe yawe libabe oya koki ko bikisa biso na maboko ya bandokite parce que c'est lui même les sorciers bino bosa ko na sorcier nzamba vandi po nzamba ibike so ina libérer bino na moment bino bosa ko na sorcier boka sa sorcier mtakangoli bino atiki biso ba président ba konyo ko la biso mais na moment où peuple akoya ko comprendre ko sans la conversation à ces convectures ko songera nzambe ya solo nzambi pungutulendo nzambe ya sambela bakuluzetu mti ya Kongo nzamba comprendre que peuple bakomi ko tailanga na moment oyo soki na pesi bango esengo ba ko comprendre que ngayo bazongelaki mona pesi bango esengo ba président ba ko kule bango mais balobaka papa wa Sambula nzambe aza esprit. Est-ce que esprit peut eponaka baras? Mais esprit ezali oyo batie esprit ezali bongo yo avopona ke oyeba ke bana oyo ya ngai na bonane bino tango bozola tabana bonane ke magasin ndeno oyeba ke mwana wana ya voisin mwana wa ngai osobi kaka mesure roba mwana na yo esprit mtezola kisa bongo nsoto sans esprit yo nsoto oyeba ke wana mwana. Mais oui. Bande on a évité ceux qui se comprennent très bien. Papa wa Sambula nzambe ndenge tolobi na zongi lisusu nzamba za esprit. Doza esprit na kati ya esprit eza na écoloté, eza na couleur te, eza na race te, eza na logo te, eza esprit. Sikoyo ndenge nini nzambe oyo eza esprit azala ya baindo azali na kote mindele pe bazana oyo ya bango. Mais papa ndenge moko yo ndongo zono za esprit oza mwana mama na bino ngape na za esprit esali cher ngape mwana mama na ngai eza yona pese kuna masession ndo kopera ngai te yo tango kenda ko somba robe pona nino somba pende robe na mwana voisin ndene ba ke wana mwana voisin o mwana ngai mais sur l'esprit est-ce que vous comprenez ndenge nini yo kende ko simba kaka mwasi na yo mwasi abatu ya libalo ko simbe te soko simbe oke na prison soko simbiye ozo bimana mwasi abatu baba kangi oba nini côté liyo esprit mabe bongo we esalaka mokano na nzoto nezaka esprit nzoto réagisaka oyo molimo eko etambu epesi donc nzambe siko le père créateur ye asali ayebike na race oyo le père créateur je dis bien supervisé na bango zali kingandi na race oyo supervisé na bango kingandi na race oyo supervisé na bango kingandi yangwana eza lokolo yoza na commune ya Ngalema na pese exemple mutu asali yombe boso yofudi na société ya Kinkole ba mone wututa kupona ni pe ba ko benga na wutu nayo mais tout ça la présentement moko oui fondé na société ya Ngalema nzamba yebike peuple oyo soki batiki wamba puntulendo bakomi kolanda yawe babungi nzela po bango baza sous disposition ya wamba pungu tulendo baza sous disposition ya yawe te et pas ya yawe restriction wana na ndenge na bango bazala malamu ko concordate ba kozana passe po bazala bien faut bazongela nani même si nonko bosa bo sapato lati
tolongoli yango topeso sapato ya petit na biso avant di wana numéro soki 39 soki 38 yo ta numéro be 42 ce qu'on appelle numéro 38 au continent makolo okotambula nango keno pour ça numéro na oti yango biso ce que tout ça le quoi bato tolata ba 40 tolata sapato numéro 37 38 yango toleka passe mukolo na koyeba numéro na ngai tolati yango biso so muto tolati numéro ne nde tozwi kimia numéro ngozana ni koyeba nzambi mpungu tolendo pe sauver na biso mvuluski mbango bango nde bazali na biloko ya peuple Congo pe Africa. Donc biloko ndenge c'est pasaka makabo plutôt ndenge c'est pasaka na physique boy na spirituel pe eza organisé ndengwa na physique avait le cas et wuta na spiritualité oye mona naka et wuta na molimo vous comprenez alors même mutu pozo ida ke ne ko boma mutu wuti esprit impur oye boma et de tout ça ndeko kota kati ne pona ko boma oye po sala malamu eza esprit wuti na nzambe po sala malamu. Vous comprenez? Nzoto oyo eza na enveloppe pas via pamba et l'autre côté. Talaka misu ne kufa. Déplacer yo mo zonganda. Vous comprenez? Donc nzoto eza na l'autre côté. Nzoto eza na l'autre côté. Mais ce que tu faisais l'autre côté comment? Esprit wana soke bimi on to baka papa mwinga kufi. Oye bimini. Esprit. Kasi mais nzoto papa mwinga to so mona ngo wana. Mais pourquoi est-ce que nzoto ezwaka valeur makasi nde wana obieto valoriser kango makasi nde wana mais esprit on dirait to kipa pena esprit penate. Mais oui, kasi yango adate mais papa boni oyo wutaka na nzoto e wutaka pe na molimo. Mutu amayele oyo ayi ko se discipliner akopesa pe nzoto de valeur. Omoni li bomo. Tango esprit pire côté di apesa nzoto sous valeur. Salité bongo bongo. OK, kopesa nzoto valeur, siko fo yeba el compte e bisu sida jour sur half. Comme la masangeza mabe pour na santé. Tant que pesa valeur pour na santé na yo, na nzoto na yo. C'est que masango melate. Est-ce que vous comprenez ce quoi? Vrai valeur tam so toujours comprendre ça valeur sur baté. Moto azana posa asimba mana l'état te bakanga yete. Moi ça bato. Okoswa yete. Et loko bato ko yibate. Okoskroke pété. Bongote. Moto aso se discipliner. Vous comprenez? Jamais na yibelo kwa mutu bakanga dans un mois ça bato basakana nanga na mena masanga ponzo to ngai na suba na balabala to na kabola na molimo nzambe pona battre nzoto ngeza mala munoko mena masanga te na ko yibelo kwa bato te na ko so mois ça bato te na ko sarape mabepa ya bato te poso na za mabepa bato na sa ko se faire voir na kanda wana na dese beaucoup te babomi. Voilà papa wa Sambula ba linga ngai bato bakotela ngana ndako bakotela ngai ba msobi ce qui tombe kosala mabe pa Sambula koyeba yazaka na molimo mususu pe babi atako to koyeba te via ka play oso comprendre na malamu nga batiki parce que sona ka fo to bare yazala ka fo oyo alingi nzoto na ye awosana muru bato awomela badiamba basika ete po suko lingi nzoto ndongo lobi bato musuba kumisa nzoto bakumisa na nzoto te babo makade nzoto sako yema ponga ta na lingi nzoto na omela basika ete badiamba te ba masanga te ba biloko zanga tina te pona lingi nzoto na ngeza pona yeke suna omela biloko zanga tina na zole biloko zanga tina ko détruire nzoto na lingi okufa avant. Oui papa wa Sambula tozo kende malembe likambo soto lobeli yango te eza pe na compte na yo na molimo il faut to lobela yango. La fois passée to landi biso nyonso na ba télévision ti lelo même bato ba olanda nga ba bike ndeko na biso Adolphe Muzito asala ki déclaration moko ke Congo faut esa la guerre contre Rwanda. Au moment où yo linga makambo na te yo lingi Rwandais na biso ba Congolais na Bangolais batutu toza ba na Afrika toza eloko moko. Sikoyo ya lobi déclaration na ya weko ko pesa kimia. Papa azaki premier ministre a travaillé na baruba irate. Ta travail. Na tango na tanga na pouvoir poni abomai baruba irate barwande. Topena ba misusu. Papa nyonso ne zakaka bazoluka komona na toyeba ke baza. Yango te ko liberté ya Congo eza mokana nzambi pungtolendo na bana Congo so bayoki bilaka to soko kende indépendance spirituelle. Oui, batu bakokufa kaka ba Rwanda te na ba Congolais o bakoma na mulimo bambwa. Sikoyo poni bazwi mokano pona bakuluna te. Kuluna sokota azoboma muninga na biso Rwanda sokota kona esa zoboma muninga na biso. Mais kuluna pamba na ba quartier bazali bazwi ba mokano. Ba criminel bazwi ba mokano. Bango moko balie mbongo a l'état bazwi mokano ba miboma.
peuple azo souffrir. Vous comprenez? Mwana na ye mkomsu na sosimati wana. Ba cheke ba kaleye. Mwana muke soka 19 soki 20 ans. A côté le bord bazu soki ba $1000 a boa kili ba cheke. Mwana na ye o biso batata wa sambola tozo ka to sala ba biso. Vous comprenez? Ayeba ki ke peuple ko falia. Ayeba ki te baso collaborer na ba Rwandais na momana. Kaka seconda ye bien. Oui, alobi bien parce que ayebi ke mboko c'était comment. Eza pas ba Rwandais te ba blande mbazo tinda ba Rwandais ba pesa wa munition pour ba détruire Congo. Mais ce n'est pas ça. Même Rwanda zande kona biso Rwandais pour ça inkoyeba même na ndako bana bana babundaka abomaka moko. Vous comprenez? Mboka na biso est-ce que Rwanda ko kosakana? On est sa guerre politique papa. Est-ce que Rwanda ko kosakana Congo? Et ça, la guerre politique, bayoka nakato sala bopoto so boto sala bopoto sala boy. Pour na bo président mbache président na Congo awawa pour peuple amuna te que ceux ba laki kaka social bitumba bango pour bakaka pour na bitumba pour président mais ba yebi ça la guerre politique papa batika ba jeuna ba osa. Donc ils ont un ngwelo te. Et le comment côté papa. Est-ce que ceux qui bobundi si Rwanda ndé Congo bongi? Est-ce que comment ngwe ba Rwanda zo na kisasa? Te. Mais kisasa ça bien. Pour le ko ba Rwanda ba obundi sa onde. Te balobaka soki na lokolo déjà pota ezali nzoto mobimbe koyoka pasi donc ndenge est eza na problème nzoto mobimbe koyoka pasi sikoye muzita zoka pasi azana bandako azana mituka azoka pasi ozo mona nanga te tout ça rappelle la vérité papa tika na bandeko tozokende malembe na suka ya lisolo na biso papa ndenge tosangisa tolobela likamba culture ya kosangisa ba culture neti ya mundele neti lelo mundele bandeko bakoli na poto bazana makamunyoso ya poto aye awa azoko se comporter na ndenge ya bamindele bandeko mususu na Afrique awa bazobetela ngo libako est-ce que muto uti na poto akoli na poto na mentalite poto il faut ton ndima yende ngwana ou bien il faut biso to apprendre makamuna biso pour atika o wana ya koli na peut-être na oya ya bongo ya koli nango moni mondele azaka so promettre mutelo ka kolisa kamo mutu mundo ana azwaka 100 milliards de dollars par mois mundele azwaka 10 000 dollars par mois mais oya zo sala pas mutu mundo sala pas mundele oya ko se retrouver azo sala pas mundele ozo comprendre siko peut-être na logique wana mutasala li ofutie po mundele apesa ka mutu pamba te soko saleli soki bayene tin esprit wana ya kosala ke mutasali musala na yezu neti lelo komona penza ke Congolais zo tongisa ndako apesi ba maçon mbongo sansa ka sima sombi o mabaya sombi mais pas futa bango ta $100 zo mona ngo perdre o mbongo na bino ko somaka mais boy tsaka ke simisi la sombi ba mentalité wana ozo exploiter mutu aza sentinelle na yo mutu azo sokolo basani après et comme il fait dimozo la cahier mais on peut savoir $100 qui est transport à classe mais pour payer $100 boyo kana ko futana ni onoka 5 mois payé bon na yo zo ko ba mentalité wana mais na mondele soko zo travaille pas na ye na date boyo kana ki ya salaire akofuta yo zo comprendre malamu na bango yango wana mais ko esalaga omona bato bafutaka bato mabe mingi omona pa uti na poto atangi na poto avandi na mundele asali makamunyo sona mundele mais soki azonga kana Kinshasa awa esprit ne kotaka bango oyo ye amonaki kuna azoko akosaila wana mboka nete kutu yenda zofuta bato bien te ye mutu akomi kotelemela bato soki likambo malamu mbongo akena obebisa na masanga eza nini esala na mais oui kasi ezali mentalité te ole a imiter nini wana ya mundele bon affaire ya imiter nini po mundele maboko makasi mundele akabaka te mondela va kabila yo salili musala oye koki boyo kana 10 francs peso 10 francs ayo akabali yo basaleli ye mafutika mutu te mais oui kasi mutema mabe muni mutu mundu alingaka akele kokuta liboke ya mbongo fandeli ye boye soit na chambre soit na kwa moko boye mais bato bazolela aye bakina banki na $1 $1,000,000 osomona neti mutu mususu boye neti ngabi na koloba pena mutu mususu wanga ipona sala émission azomona pona ngola moi $100 pour na wasambula sa l'émission na compte mbongo azana ngosomona ngo perte oso comprendre mutu mwini yo kanisi bonzambo ngana zana ngo boye soki ezaki mindele bana posa ko ya kokangola mboka na bango bako soutenir mutu na bango tala ka komba jinde ozaboete nde ozaboete mais siko kata bango papa omoni neti likambo oyo
nayebisa bandeko lisanga bolingo mutu moko tasangisa mbongo mpo na nga mvulusi kimbanga biyo koteka to kosala te nakolia na maboko nani na maboko bano bandibinga ti papa asambola eloko akolia yango mais lelo yo soki papa asambola biki en tout cas na solo kambongo na sala émission papa asambola ko mosenga mbongo sikoyo ye moko nzamba azalo nzambo atindinga ya bimisala nga bambongo osomona batalita bato donc bon nzambe ye moko asomona te mosali na tele nzambe atindinga pona yondo bika bino bo soutenir nga na musuni pona sana makasi ya kompesa bino lobiko parce que bango basoluka ngana ye pona bikisa bango nzambe susu akitiranga mbongo ye moko pona sala ka émission atoka mokiliza ko omone émission na sali oyo na sali yango pona Nathalie Ketang oso comprendre mais gauche et droite bavani na bango oso mona papa donc na ça ko se battre c'est na moment oyo mais ce qu'on ni différence c'est ça la mona ngala tikenda na l'église mususu ou bien bato mususu soki kaka balobi ke to sombela pasteur Jeep ngala mona déjà na kotanga pe kombo ata pasteur à sans précieux na mona basombela Jeep ya $80,000 na zala et ça imana ngona facilité nyonso non papa nga kutu yango te na zali te ana lobi pona ndile kuza kana bolingo te ngazo lo ba facilité ko nzambe o yangai bon nzambe o nga na zanango ezali bon nzambe moko po muta soutenir nga faza na molimo nzambe pe bazali bana na ngai pe na lisanga bolingo bazape ke papa na biso bazali tika nzamba batela bonga bakisala bongo mikolo ebele pa pesa bongo ese parce que vous comprenez ngai bazana bango mais basokango kerte ndenge tata zoka keno bana na ngai ndaku na ngai funga mutu funa futa fo bana nga balia nga siko na zambo kambi moko basokango penza na motema teke est-ce que lobata musu moko mibale alobi ke non papa na ngai vous comprenez mais baso peno keke to na papa asambula po tambula fo biso fo alia biso po la biso baso no ker bongo te mais papa mission ya pas si bon ce qui est qui ngate na tika nga moneti nga na bayama comme la facilité te okotika soki yo moko lukaki po na profit mais ngai nzambo akeli ngai atindenga mvulusi kimbang yo bota mosala to te kate po bikisa to la ksanzela soki na tiki donc na choli mvulusi kimbango ayela ki ngai pe nzambo atindaki nakotika te mais nazo demere kaka papa quel que soit les cas nazo demere na yeko sala mission en tout cas musala oyo na yebite mais nzambe acha mutu na musala na yepo ngana kokaka vraiment ba stress te est-ce que makamba kilongo oyo ngana lobela lisusu te na yo oui nazotala kaka ye moko nzambe ba oyo yeba ko to et lelo esili ka ko tonga mate te papa eza sekele yango na bina lobela ka sute bon soke sila ndena ndeto banda déjà kilongo nde so ya na cameraman kuna mama na ngai bandeko oyebi bandeko bolimbisa ngana kota nanu ana to na kaka ngana kota makambo kilongo te kota na makambo ya kilongo te moko mibale oyo nzambi pongo tolendo baza ko sunga ngai pe to komi neta po to komi voilà donc kota na makambo kilongo te papa wasambula vraiment to komi oke na biso na suka ndenge tolobaki lelo tolobeli makambo ebele mbala moko tolobeli likambo ya culture na coutume na biso te culture na coutume na biso tokosala ngo ba jour ezali koya ba question na bino bandeko ezozala vraiment basé na culture na coutume te ba question na bino ezozala basé des fois ya histoire moko tolobelaka kala sujet moko tolobelaka kala ya mbalo bandeko botondisa ngata na ba question bopesa nga ba question mingi ya coutume na culture te papezaka bongo te parce que na coutume na culture na mukoto kendaki ba mayele basali pe ba comprenaki ba pesa o question nyonso na makambo etali spiritualité voilà papa bakisi lisusu ndenge boyoki makambo oyo etali mo limo papa bana na yo ba otala yo bandeko nyonso ba otala yo ba africain belé ba otala yo message na yo pona émission ya lelo matondo mingi j'espère que na peska matondi na nzambi pour tolendo parce que na ebaki te que lelo to kozana l'hiver parce que tozalaki na thème na biso ngato partager na culture coutume mais eko arriver
concernant la question où bapesi et concordé nango moye pe to kota bikota kotezate ndeto tambo likolo ya divers qui présente plusieurs caractères différents to soli makambo politique to soli makambo ya bonzambe to soli etc. Donc c'était un peu ça. Donc quant à moi nakoyebisa bandeko nanga boye ngai tata wa sambulwa nazali musicien te nazali pe politicien te hein nazali pe ngangakisi te et pour na kosukisa naza pe nzambo akeli ko na sete nazande mutindami bandeko basopesa numéro na ngai et pas ya batu na bango soit connaissance soit ndeko na bango mais ole a expliquer ye que tata wa sambula pa na muta amete ya Yesu te ya wote oteye na opesi ba mission na ngai suka monike andimi bonzambe na biso atie like na nzambe pungutulendo ndako kiko benga nga na kokota makamune facile même mutu ndeko ne bas chrétien ya lanti be mission na comprendre tant monde ndeko na zobela wana chrétien o so numéro pa sambula benga ko bika donc directement papa sambula ka soko bengiye mutu atazane ndenge nini abiki or que ça na ba principe faut so ngela nzambe ya pungutulendo bisongla bizaleli oyo nzamba lingi pona biso ektichira vous comprenez batisko bazopesa ngai passe pe d'abord na discipline oyo longola numéro na ngai yo pesa pa ya mutu po mutu na benga na mutu azana bososoli akobenga ngana papa nazana ndeko na ngam goto moninga na ngam ko boye azana ba premier boye mais na ngai na pesa numéro na yo po bosolola oui na okoko pesa no pamba mais pona nini ponga na tu na yo est-ce que mutu na sambelaka wapi est-ce que bonzambe ya ngai wasambula yebi yango soko yebi yango tete nanu soko ndimi ndo chebiso na contact mais yo tindelinga mutu oba papa amen papa yeso zo lokumu yo mutu pese oba pese nga numéro na oko pese iso pesa biso passe et de papa ngai po mutu abika pa nanga ngate munabikisaka nga na bondela ka nzambo akela biso soki yo ozo sambela Yesu yawe yete mutakela biso ndo na papa asambula bokozala ondi bon côté po yo bikisama il faut songela nzambo akela biso nzambi pungu tulendo oto bengi onya shongo Mungu wa mapendo vidi mukulu akongo mongali nza komba nzapa Mungu wa mapendo na lingala nzamba nguya nyaso soko zongeliye na nzela mvulusi kimbangu seke papa asambula koti makabuno pona kobela nzambe ya bakoko na biso na nzela mvulusi kimbangu yoko bika ozo comprendre ngai ezana mama moko akomela ki ngai lobi avant-hier moninga ni moko apeseke numéro na ngai abengi ngai depuis Angleterre ceux qui Angleterre bien Allemagne ceux qui na bosanité tanga bengi ngai ba amen ba nom de Jésus bobo ngana ndi côté ndeko na talisa ki ote boye boye talisa ki tenga mama zongela nzambi pungutulendo soko lingana kota makambo na yo en tout cas toza na poto zong sabino na nzela peto biki sabino oh te papa moni Jésus azaka ka bien ngami mama Jésus ubene bandaka no monte tina de lozo bela jimo saka na malade ba docteur ba Jésus oh te papa likamte na kobunda papa mukwana ki ekota na WhatsApp message yeni ngeza message ni oh olobela kinga mabe ngaso na benga ki nga na kasaki yo mutaki mbangu te sona beki mutaki mbangu ngana benga na ngai yote imagine et Nathalie nokaki pasi si wa biga ki kotazali na yebite oboyi ko biki sanga ngana kasako za mutu Yesu nzoka no mutaki mbangu mais ko mutu apeso numéro na ngai ayebisa ki yote bo yo pe ba peso ko numéro a mutu mutu nga na YouTube olandi te olandi malobane te mbalumo ko se confier ka ko biki sai pour pesa confiance na mutu mutu apeso numéro na ngai landa pe ngai iti oyeba ke mutu ngo pe senga tango landinga ato moni makamna na lobi bonde la pe nzambeti nzambesi ke mutu na nzela na paso nga na sana ngana ko bika ndo bengi yango moni batu baso dia bango bambongo zomona ba dia bango bambongo pona ni bayebi nini soka bengi abanati ndile mo $100 $200 $300 abonde langa combien de bambongo botili ba pasteur bobikite na litomba nango nini oso comprendre litomba nango nini litomba nango ezate donc bango pona bango so benga kingandi bala moko pesa nga numéro ne awa na so bela bondela pona ngai mais aussi que kuna na pota sana ba pasteur akota ka soit disant ba prophète oso mon mutu yango moni batu big basokuta na ba charlatan tango ba pesio numéro ya mutu to lelo papa wa sambulu wa liboso na papa mwinga to mona ni pa ina bino na ba keso pa munga atuna tango tali papa wa sambulu alanda kele keso za pe na mutu muso ndeni papa wa sambulu wa musala nzambe boye alati baki
moni avant émission na longola baki mais lelo tant monsieur bandi nangi na retard émission musu na ndoko sala soki na lati baki ba musu ba wana kisasa awo papa sambola feza la maloba lobakane za maje utaka na baki vous comprenez et on a comment les bizali so na sala émission na longoli baki na chepembe siko lelo tellement que na bosanaki neko se rappeler na bande émission na moni siko après émission na longoli ba monaki de banda baki siko na longoli baki e ko pesa bango soki ndenge nini normalement ngai wa sambulwa baki omoni tang musuto okola na ndoko linga mingi ba bijou ozomona funa za na gourmet na debaki wa na baki wa na chaînette quartier na kingo siko loko na kuma père na mona rapoda cha chaînette na mona ko na zungi musicien loko la chaîne moko boy pona cha gourmet na oka penza bienté siko na tikala na aka na montre na baki osomona donc ba banga na bango baki wana te is pas pesa baki normal eza baki na kola tapé lata yango po bona ke za baki papa eza baki bande ona lati soki indelinga do sege makambo uti awa donc ngala lati bagango namoni esalinge loko te donc eza baki papa po bato babanga ngo bato babanga biloko eza baki eza kaka moni dès que to mesana ka ola baki ataba tata so bazaka bongo montre mwana siko na ndingai mwana ngambali batondo donc yeso ngabi mfala ta chaînette baki gourmet ya za bongo mais ngasiko na âge na ngai omoni soko po mona pena ke mutache chaînette na kingo loboza na musicien to neti biso basali boye na kokocha chaînette te poto abata nzoto te mais tellement que baki na mesana penza na musapi ba msuba lata alliance on se comprend alliance balata ba msuba lata alliance avec DS et race voilà alliance avec DS et race ezaka bongo donc kolata pa alliance eza mabe DS mariage et race eza mabe sikongai po nana mwasi bona chaka na kaka bato bakansata po nde fiançailles mais soki na che awa eza lokola na sali alliance na Eras DS on se comprend parce que po kaka soki na bimi na mona ke na za quand même responsable nana mwasi bato bakansata ke ki fiancé malamu na data a ke a mais ce que malgré tozo ki na biso déjà na suba pourquoi biloko ngo eza na vie normale ezola ki selo mususu na mokilipe ya molimo ezana makambo mususu pourquoi c'est ça pona kola que amour ezali pona bakité soit tu fiancé soit tu marié ezana bakité parce que tozomona neti ngai na alimentation moko bona zakata mususu soki na 6e émission toleki wana pona somba ta moi bana oka papa ela biso dole na ela bango ta moi dole wana ezana moi simoko azawana aza moi sia pasteur azana alliance mais moi na moi sona soki koloka batina ke pa pasteur mobali ne na ebakate donc soko moninga abande ko papa yoka kanga fo balanga kaka ayebi na mama lozolo tam soki ndakona na mama lozolo sombile bana badole na supermarché ana alliance kuna kutu bajomela kaye mais yo pona nini mama pasteur pe mais ozana beso moninga papa samelo ote na mona ka yende nzambe oya bongisa pona nga do pasteur te c'est ça vous avez une tentation vous comprenez ce que mukolo musu papa penza plein boulot pour ya za caissière donc na komi wana atingami ka kotika lati so vous avez pe muta vitesse nde papa banda ko boni sata na zola ndanga ndingo ne bana boni na mwasa boni na muta vitesse pour wana vitesse bazali papa omoni nzoto ya mwasi na yebite mibali mususu oto bengi ba margoulé na ba con nzoto ya mwasi soko za na mwasi na ndako webi ndenge bozalaka na mwasi na après sikoyo nga mwasi ya papa munga nde bozalaka na mwasi no après mwasi no ayenga na foleye akoma susu nga na sakala naye nofuna zala con basala mobali na mwasi moko mwasi na mobali moko na kishasa babenga ngo jekizengi te sikoyo yango nde tozokolakisa po bato ba comprendre toyeba valeur tolongola ba malédiction tozokozwa ba malédiction nyonso souffrance na banzela wana ya manque à savoir tozosala bisala sala lokola ka mwasi neti mwasi na yo ndenga yebisaka ngai tango na pa yebaki ngata okene pa pasteur mususu ba pasteur babi ke non
en tout cas poto tchana lo sambo to zano photo bimanayo baba sepelika ba sepeli kaka na ye bopona ni mais bana ba momi mususu mona ngape na bangi o ma passe mais ya luli kaka ya yo ya donc ya alula te tango monika kitoko yepe fo isosote tango ka moni c'est pas drôle. Voilà moni maboniam voilà papa wa Sambula tokomi pratiquement nasuka bandeko na papa wa Sambula ezaneti posa otika yete bosolola kaka bosolola po masolongo ya kaka toujours elengi po ya mabeza ate ezakaka kote ya batu kozongisa batu bazonga ndeto lobake ozonga mwa giga na ndenga Kinshasa mais ozonga pena na bon moto comprendre que te nazaka même moto il faut na sala makambo ya malamu papa wa Sambula bambote poto sukisa pona samedi ya lelo. Matondo mingi na pesi mbote mingi pa bana na ngani so kitwa dikia basolo bisika nyoso bozali na Angola na Maroc na Canada na États-Unis na Tunisie na France na Suisse na Angleterre na Allemagne donc Hollande donc presque partout pe na kati lisanga bolingo mbote mingi na batata pe ba mama na ngai en tout cas nsambi pour mutulendo batela bino bozala malamu lelo tozalika na divers parce que thème na biso esengela to partager papa mwinga senga ki ba question pour na to évoluer bo pese ba question et concerné te biso pe to telemi parce que loko soko za importance c'est pas na bino bo ko pesa ba question et ko pesa na pe courage ya ko bimisa sekele le temps bo pese question te peut-être bo monyango pe inutile to soit bo comprendre oui ya mona monto kete ce que ko considérer que na logique ya bonzambe ce qui tant bo poser ba question te peut-être ça qui na utilité mo pa na bino te ndeto ke na divers le to tambol na divers bon biloko msupa mike peut-être ça rappelle utile pour boyeba mais en tout cas batata na ngai ba mama na ngai nyonso disanga bolingo ki ya kitwa dikiaba solo pena banan oyo to solo la kanan basaderete na pesi bino mbote kimi nzami puntulende zana bino na ba o bazwi biso sika bana Kongo nyonso pa Afrika nzami pungwa batela bino boso sola to zongela nzami puntulendo nzambo sambra bakoko na biso ndeto kozwa kimia parce que indépendance spirituelle est comme proche mais na kolinga botanse papa mwinga omoni ngai net na mission moni ndeko sedo akufa tango nazo sala mission pa rusaki mokomso na bengana kai vous comprendre oui ngana kena sala mission pe fala sala mission ngabinga nazo sala mission pozo sala mission donc biso sto ko ba aventurier na mbala suwa kwa ko sala so mission abate ndate ngana ka kumla ba mirador na ba chaîne c'était ça ozomona siko meikaka yo papa mwinga na forces papa wa Sambulwa na ba soi-disant ba prophète moko boye o bazo pesa babilaka eso kokisama te na mboka na choli mutute parce que to ça sous na moment ko zelate soko moni komi lelo ba papa mozito bazolo ba keto take ba rwande pona guerre batu bazo ba teme OK batu ba bomimbo ko zale ba pasteur soi-disant ba prophète pour Rwanda profiter asala mabe awa batu ba pesi ba porte ouverte zali ba pasteur ba prophète pour baza ko nuire ba congolais na makambo zanga tina oso comprendre baza ko nuire bango parce que bazo pesa bango mate ya moko oye ko bikisa bango te tant ba se focaliser na Yahweh na Jésus ba congolais ba baby c'est qu'on a sengi ba s'en charger na yo mutozu yamba ba pasteur na lokuta ba prophète na lokuta ba pesa ka ba délai ba prophétie ko kisama kate botika biloko wana omoni na katikati na lembaki soki bomoni nga papa wa Sambona na lekisa ki mwa batango mingi na so lekate na yo pe na lembaki yo poko yoka na koti na YouTube Natali be mission poso kumisa na moni pe musala saba solo po makambo lobaki bino nyonso pona nini okozwa mbongo biloko wana bosa koti sango kolongola ngote te eloko oyo ekokota na olongola ngote bandeko bozoka mais biso bapandi sango to panzaka sango papa zo reprocher biso nyonso tozoyoka oui papa tozolanda tozo continuer papa mwinga yo za moponami kozala na papa asambule longo oza moponami tika kokota ba venturier na kati ya info 16 batu baza kolanda bakanisa ngo likamba solo ba mipesi mememeli bango pasi lokoza wana tozo tango yozo poser nga question yozo sala pe ko pesa ba question ko pesa mayele pa bana Kongo yo pozo contribuer na côté ya Congo na Afrika ozoka papa komizwa pamba te tika komitika liboso banani wana lokola nga nazanga mbongo ya mwana poso ngina mbongo ngana tuno batano bafuta ko kominga na futa kayo en tout cas papa wa Sambula question moko elinga ya suka po papa wa Sambula po to kabwana question moko ya suka papa wa Sambula pona nini na bokoko na biso
tokendaka soki moto akufi tokoti na libulu toyebi déjà ke moto akei me tolobaka makambo mpona nini. Oui. Kutu maloba pe lelo ezala suna pacte te. Mpona nini bato liaison po akufi nanu oyo akufi chrétien abungi libela. Siko ata bolobi molimo neke na bowumbu eza na impact te. Ozomona. Donc maloba oyo ezaka na impact ya combinaison spirituelle. Pe bato baloba n'importe kaka koloba kaka mama otiki biso yaka kotalaka biso yaka wana nyonso bazoloba kaka po baolanda ba oyo bayebi mibeko ndenge balobelaki nde bango baza koloba. Donc pour loba liboso na foyi ba mibeko. Mibeko oyeba peke na koso se communiquer na ye. Oso on peut pas tout souvent ba kabilo ba place ba fleur à boaki na tina mokoti. Donc mon oui, même ici à Koufa après 100 ans. Ozana droit que nous consolons na ye soko yebi coutume. Mais na minute on a comme fantôme. Non, nzoto monte baby, nzoto kutu eza souté, siècle bon bakor eza souté. Et az esprit, mais wane komi lokola endroit oyo banda kokuta na ne pona kosolola. Po wana nda ko bosombeli yeti. Nana posa papa mwinga no keta no komi na Kishasa. Vous comprenez? Siko ngai na kundi mutu, to kunda mutu na komi na Kishasa. Nana posa na solana na kokena endroit wana. Et c'était ça. Donc ezaka nango mabete. Eza mabe na batu mususu baza kokende pona kokende kosabe vocation batu basala ndoki bakisi banini bazwa magie. Mais oyo eza ke pona kolela pona baboti. Donc eza pena devant mingi ya autochtone. Bon on dit bakolela kana famille pona libota. Na sens wana. Na beaucoup c'est autant que sili to suki swa. Voilà bandeko ti to sali émission bon monique ti na soka climat changer do courir ke eza na rythme ya biso na RDC biso to kama atende bino ezala bali bakata courant ba informer bino biso pa biso ezala te yo kaka ekei ndo ko expliquer logo azate me fin du mois yo futaka facture donc to mesana vite au vivre nango yangwana na pesi mbote na mama Pululu, mama Agnès, papa Mpanzu, papa Lema, papa Nyonso, na pesi bino mbote na ba mama Nyonso, lisanga bolingo Nyonso na linga bino mingi na linga bino makasi, totikala na bomoko pona lelo émission tosuki awame tozozela ba question na bino. Ba question na zozela ka ya lisanga bolingo te. Ba question na zozela ya afole nyonso siko zali benga biso poser question na yo comme ça papa aiba ko répondre yo pona lelo tosuki awa botikala malamu matondo. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 7 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal.